Esprit musique c'est on a vendre na baté il faut na payer studio na sala boy na sa clip tout ba jeune basé belé hein nga ba to inspiré nga mingi za ba jeune talent. Par exemple Galig Hervé que je salue bêtise kaka dans ce style bêtise té monter que lungi ko zalate mo sa bu ko zalate collé serré za bêtise dans il y a chaque jour non sino kindukité ah kinduki suni mais toujours tout na kakati pour bino so kinduki chanze no makambu kinduki mo saniyo o ba loka kana na butu tenga bi kinduki ba loka kati papa ke makambu pesa mi bande mo bi ba visibilité makambu so pesa mi za kinduki te za kanzambe parce cela yo ningo moni yaki papa ya chaque fois ko faut toucher tellement peu wana parce que cela yo c'est là so oba sala ki wana za ki bien tout za ki mabi c'est zela non ça no calme non on le vit comment on rebête ça bateau ba sila bateau ba na succès ba beta est-ce que c'est normal mon photo invité ba polémique surtout na ba jeune talent au moni musique na biso le loti to ko mba l'échec malgré que tout ça na number 1 on représenter biso li banda donc parmi les 10 à l'extérieur il y a Zalara Fally Ipupa Aigle. Merci Balanios, tu es la grande découverte. Merci cher Internet, merci de notre confiance et de la fidélité. Au Bopé sera toujours un Efradom. Moi, on a bino mutoya kana busolo toujours na carte Internet. Moi, on kebeta rambonda bakolo babino ka pamba tena saki bino ezanga Efradom. Ana 2023 photo pe sa différence entre bisuna bango. Tout le balo mingité mais tout ça là ça la nem ça là toujours et vous allez bien. Merci la maman na Nadej Mola, tu notre confiance et de la fidélité. Au Bopé sera également maman na Betty Molato, na mona Guina, depuis na IEC tellement que vous êtes tellement belle, vraiment bon, mais ça n'a toujours que l'on a. Quand on a sarabino, tu as reçu toujours vérité. Mais na souvent amoureux na yamba ba oya bino ba musicien na bino ba politicien na bino ba jogo na bino ba cadre na surtout o ba benga mi ba citoyen mboka na biso Congo tana ke tozana kati ya Congo wana ne place auto sululaka toujours lelo na kozana na sengo malamu yo yambela bino oya bino mako bosenga ke bino mo pe bomona ki ba fiche tambola ki déjà na musala na o asala ka yango nde to kosulwa na ye na préféré yé moko a se présenter kombo na soki azanani to nani na senga ndiko na nga ingénieur a balancer caméra pour nous atal sabiso ba ndiko ba mona epé boni papa ouais ça va ba design makasi boy bon en tant qu'artiste il faut zala quand même moi visible à Musabat. Ah, yangwani sala bino ke bubetara ba forma makaso mboka yana crise mboka yana pierre. Imugolati ba million. Talara. So ba jeune tela so ko ni bibu bona bitile mo ya lata makasi. Attaque artiste mais faut bola taka makasi. Bon na musique na bicho za bongo hein. Banda musique e bandi sotali. Ba papa wemba ba King Kester. Ba tigela bicho yango dans musique etambola na ko lata voilà. Ouais, quand on dit ça, bino ok, tout ce la réunion surtout. Mais bandeko balando c'est la première fois bamuno na kati la grande découverte. On a peut-être na yebi kombo mais bandeko musuba yebi kombo te oko se présenter te. Ouais, pour na bandeko balanda ngai. Bisika nyo so bozali na pesi bino na mbote.
nga kombo nanga Augustin BDF, les artistes musiciens et tout. Augustin BDF apes ne to solo na Augustin BDF o ya biso mwana mboka to solo ne mingi marmo tellement ma musique na ba réalité ezuleka na musique na op to mona na kati musique parce que yé asa na kati musique a ko expliquer biso ba réalité ni ezuleka. Augustin BDF ouais ils a des man ouvert ba to ba kotisa ki depuis tamulayi to banu ko luko liloté depuis kala. Augustin BDF, Augustin BDF, Augustin BDF, Augustin BDF azanani. Carrière solo na yo. Nani o akozala comme professeur, tout comme mentor na yo. Nani o pape so pousser à la musique. Musique on peut obandi lango wapi. Obandi pe na aneni. Bon. Pour la musique na bandi on a toko cha na bandi musique depuis petit. Ouais. Na ba kodim na église donc. Ouais. À un moment na tika ki na ngai. Ti na yo sous conscience sur sa musique na chic. Tant que na ba chic si to ma yemba yo yebi. Doit te wa yo. Wa ku na robete la ote. Te nga robete la te me o wala na biso fo rap banini petit esprit pe ya musique mais bato ba pesinga pour sur la musique basé belé. Na kutanga bakombo te baza tellement belé na mboko. Te wa to solo na bisango to solo basé belé. Na carrière solo na to ko lo babongo na carrière solo na yo vous avez déjà na combien de titres au de jour sali. Bon titre est belé. Mais titre ils sont disponible. Ils ont 3 titres, 3 titres ils sont disponibles dans la plateforme à téléchargement. Voilà. Le reste on a EA. Début que Koya avec le temps mais toujours préparé comme Makambo. Bilimi lolo, Benimi lolo a ndesko to côté vraiment na maman na boko na biso ya masolo photo solo la vrai na mona famille di Kono Boza on a toujours Obin minutes disponibles les A3. Ouais. Le reste non. Ouais, sur les plateformes la plateforme de téléchargement. Ils ont 3 titres disponibles et ils ont non disponibles puis zali mais il y a na jour à venir. Mais non na simanao parce que nous avons pas occasion hôtel la clip non c'était canon. Clip ça vraiment qualité bien mais tout est bien balancement tout balancer en haut parce que on a habité zo même la bisango même balancement tout balancer en haut. Nani vraiment za na simanayo. Bon na simananga na ko ba je suis seul hein. Ah bimo ko sa bisuka boy. Na ko ba je suis seul. À part ba ya pe ba tchara po mais na ko ba ki ngamo na ma moto gachi voilà. Yo mo ma moto gachi. Quand tu es ce biso a obi obandi ba musique nous na ba ikodim tout consort bandi mais vraiment na côté sort vraiment na esprit musicalement que au vanda au lolo que mokile bio Augustin BDF. Bon ya on a évité que temps ba kombo te vela la papi mboma na peso mbote place au sali donc on a baza ba vie oyo esprit na ngai kota kati na bango. OK na zo esprit na bango kota pe kati na nga. Bon, esprit musique na roloba. Esprit musique c'est na vendre na baté fina pays studio na sala boy. Na sa clip tout ba jeune basé belé hein. Nga ba to inspiré nga mingi za ba jeune talent. Par exemple Gali Hervé que je salue en passant Gaga voilà. toujours voilà Gali Hervé tant nga sali premier titre ni tant na Yokaki na talaki que non azabe jeune a sali simbi pourquoi pas ngai. N'a pas lancé direct officiellement la musique. Voilà. Mais avant oyoka titre avant oyoka nini single ya Gali Hervé na yo moko bana déjà ko la musique. Ouais, na ça la musique mo boya o ça la musique à quartier non. Ouais, ya nzela ozana bulte ke na ko kota studio na ko sala bona ko beta cordon ba ida ba musique to ko liela ngombongo na façon mo bwana ezala gide. Bulte ko so ko ma musicien un jour. Mais ko yembe zala ina ko yemba na balabala ko to zo yemba oyembi oko chabi to bando yemba biemba ma vision ya ko luka oto linga to ko mande zala kite voilà na ko loba parce que nes na lelo premier single na yo oyo lança déjà single ya titre ni collé serré hein
Pardon? Coller serré, coller serré. Ça fait dire quoi? Coller serré, tout comme ça. Coller serré donc. Donc nous quand on musique bêtise kaka, dans ce style bêtise té, monter que lungi kozala té, mon ça boui kozala. Coller serré ça bêtise non? Ça que non lingi partenaire na yo. Hein? Vous approche quoi? Donc on va pas venir au bandé parce que ça terme faut à la clair vraiment. Au ligne partenaire na yo moi que to ke na ba pas c'est tout exemple les tu nanzele na nanzele na ba ki sko coller serré ba ki coller serré et puis à longo ka ba ki mina sans raison donc bino so boyembi bulimote boyembi bêtise te bon moi comme si boté kamaté to embara tout toi ba musicien d'inspiration ya balabala et tout ya bolingo mambe belé va même mamboka tout embara mais so landi titre na auto misa commando mona ke non eza bolingo te mais eza ba conseil à vie ouais eza histoire na nga moko mais eza conseil à vie peut-être apona ba mususu pe quand to landa yo na boke binyes parce que yo moko obimisa biso biloko mombo oyo inspiré biso ezoti na biso toujours tout no mutu na bien c'est TV zango nga mettre aux occasions to so peut tellement là pour tout développer nous surtout wana on le premier single na yo ezala ki coller serré coller serré on ibaki na anini a plus coller serré wana to zapé franc aux ala peu clair et même là on est nini premier single no elo on ne même là yo parce que et baxé là 1 plus te longo là 1 plus te coller serré et baki c'est là 1 plus na ko lo bateke longo là pour ça single autant na bimisango presque ba tout ba yoka kiango ba féliciter qui quoi avec single moko mais là nga visibilité mo par rapport à commune quartier et tout voilà papa à commune dans tout ba que vous allez ministère ghetto ouais ghetto ce que ne coller serré bimaki parmi les jeunes talents au nini ba pesa kio moi force moi bewana au monde gâté la salle loro na ngai kingana a pesa moi force moi be que lolo comme so oza Augustin BDF papa ya ba jeunes talents papa ya ba v bon ba jeunes talents ba za na ghetto ouais ba to pesa nga force ba zebele ba DJ Love na PCP Mbote bisika zali MKD Young mec depuis Brazzaville yep na joie qui fait force naé bazali ba elle depuis Brazzaville na profiter l'occasion malam na PCP yanga manager cameraman ingénieur tout comme ça suprême Jill suprême wana ndi mutasimbi na kata Brazzaville soki lingyo sa marama bien et pas naé OK à part ça continuer sur le malobela ngamona ouais ba c'est belé vraiment pesa yanga ba force ouais entre nous na ghetto hein na habité que ba te to longo na ghetto to qu'est-ce que entre ba OVDA que moi libana ndingo tenga gali nani te gali na habité ka pesa nga force te na bi que ndingo tenga gali muta pesa moi papa que y a pas jeune asali simbi ouais pesa nga courage voilà courage voilà pourquoi pas yope au salaire et simba et go simba pour to travailler na minute na biso to travailler à kafu ya mal bino bo travailler bino souvent boye ça biso que to travailler travailler presque chaque jour m'a bien pesé ya yango to lobby o ya lobby e ko leka lelo lobby ko leka lelo ko ya lobby ko leka lelo voilà OK bon inspiration mo bi pour walo na kata ghetto so pesika lumière wa inspiration ne ya le souti te bando ya biso omoni kozala artiste eza non premièrement eza dedans nzamba sala mutu soza musicien tu aux musicien te soza pe musicien aux musicien eza pe na ba musicien musu ba yembaka mais ba composer raté ba sala ba chanson to kaka na somba ki bo na somba bo ya pe na musicien musu na bité ngapi na ndo travailler kanga moko so le yono za bo pe c'est l'inspiration un peu au c'est pas ça te ya ko somba nzemu oui te na ko lo ba bongo te na ko travailler na bato ça c'est fait na ko travailler en collaboration na une équipe moi boye ba ko composer bilo ma bongo mais pour le moment nga moko naza tala na ba ouais personne qui nduki ya chaque jour ko non sino qui nduki qui nduki suni mais tozo tu na kati po bino so qui nduki chance no makambu kindoki to sani yo o ba loka kana na butu tenga bi kindoki ba loka kati papa ke makambu pesa mi ba ndemo bi ba visibilité tema mbuso pesa mi za kindoki te za ka nzambe moko ebi parcours ne to bandi na ne to komi lelo Namito tsana bnuka nzambe namito nzambe nane to koma lobi peut-être o tozo luka to koma na to comité mais nzambe monda ebi
pas question avec Bakindoki wana et tout. À tout na rara o ezara plateau bosolo toujours na rate internet ah ndeto ya resolo vrai o yazo lo baba archive zo bomba toujours Augustin BDF na hôtel vraiment de musique ekini papa rebino ba jeune tara o buza oyo avenir à lobby o moni la ondeni avenir à lobby pour na biso ba jeune avenir à lobby ça assuré hein sotali na Congo lelo na Congo na mboka na biso Kinshasa ne toza boye lelo musique urbaine ezo dominer hein musique urbaine ezo dominer ba musique typique au mona et je peux dire attends depuis que musique urbaine ezo beta malgré makambo to les cas au mona par exemple la francophonie bah jouer les biso ba vieux bien sûr il fallait bazala mais il fallait ba jouer les biso pas deux jeunes mois boy trois jeunes mois ba ça succès na mboka ba beta pe engais ça important musique urbaine lelo comme na place na Congo voilà parce que cela yo nous moni qui papa ya Jaffa ko faut toucher tellement peu wana parce que cela yo c'est là so ba sala ki wana zala ki bien tout zala ki mabi voilà qui bien selon bango hein c'est là bon par rapport à bino ndingu moni kelubi il fallait bazo 2 ou 3 pona yo ce qui dé balinga bazo nani ba jeune ba ça la succès basé belé cela yo quel lo ba pesio pifo wana osimbi oza charger maramwana osala série so ba présenter musique bien papa ya ja francophonie nesi yo mambo ya pana yo ba jeune talent o ba sala succès na minicho pona yo eza ndenga polémique te eza ga le ba jeune talenté baza ba jeune ba jeune ba makala ba makala ba sala rapide fierté ya mboka na biso eza pena ba jeune talent o ba bimina monde urbain ba sala pe succès baza na ba op bazala ka kala na sela yo ndesiko na kolo baza belé par exemple Inos Inos ana succès na yana makambu na ye so bochaki on attend que biso pe ba jeune nga pesa biso force au monde ba gez mawete bazana ba sa musique a bientôt au monde ba be ba sa ba tourner tout so ba chaki bango pe wana ba kokaki pe ko représenter mboka se place na matricage ekotaki ouais tricage ekotaki ya makasi toko lobela ngote ya makasi mais il y a d'autres pas pe bonyongi na ngope ouais comment ba ko betsa bato ba sila ah mais Augustin zela non ça no calme non on le nini comment va betsa bato ba sila bato ba na succès ba beta est-ce que c'est normal on a muta profiter na tanae to lobite que azan succès te peut-être asala succès kala au mona asala succès kala mais na temps oyo bagali bazana voilà to bimisa album nini que je nini amour et moi voilà donc qui est album vraiment c'était merveille le chapeau Gali Garveille donc on bala sa musique vraiment na ndingi sengeli asali musique asali vraiment musique à papier ouais mais ce que on a mutuma boye azaka na ba succès na ba 2001 2002 lelo tozana 2023 ah to komi na mon internet moi ko sa muteloko ezate ko sa ndenge nini bazo filmer partout ce que tika jikotaki nostu le kaki mais ba konzipe ba rolandela pe yango d'autres pas au lobby ba chercher déjà sila bango kala mais baza ba légende o essaie en fait ba légende ba mériter respect wana ya kolakisa nzela ko fongola et tout ba légende toko bonga te mais bango pe baza na problème te si na lobi bona lobi te pona bango oui baza na problème te bango pe ba bengi bango parce que problème est que ça vraiment NS ya ba to ba bengi ba organisateur non nen oyo ba kaza organisateur on a vraiment na éviter ah na éviter voilà vraiment na éviter quoi et le bana maza le quoi ta encore man on a vraiment na éviter quoi mais tout le monde a batenga kombo ya vie na biso moko pe ya bana masolo ngo pe kala banini nani to tanga ba kombo vraiment te mais to soutenir page wana asko ko c'est la biso ta moi iloko moko ya muke ka bato ba yoga ko kana sango le ba moni yo na busolo na internet toujours pa Efrada muloko moko ba obalanda biso na kati la grande découverte ba iba ba reconnaître Augustin BDF muloko mobiga ya muke ouais n'arrivant à la docteur le commis le contraire na commande le man
sango nakovivre te mokili ya mbanga nakuta flirte na kati ya molili nazobunda na midima mokili ezanga mawa nazobunda bangi bafinanga me baza mitema mabe balingi na daye apesi nga mbote na droite nzoka na gauche abo mimbelie wa benemi quoi. Ah, c'était merveilleux. Donc, on est parti mon wana mokile pe sans chance te. Mokile ambanga nakuta flirte molili flow. Obunda nazobunda na mibima. Mokile zanga mawa nazobunda bangi bafinanga. Me baza mitema mabe. Balingi na daye. Donc mona lelo na mokila lelo. Expliquez bien ça vraiment. Na mokila lelo mutuma robo jeune mo boy. Asa ni be fort pour na vie na ye. Mais bato mona kwe ba chaka kito. O mona. DJ comme ouais, tout le monde a rango. Et comme la chose en ballon bala ko escroquer ba escroquer donc au sala lo mo bono simbité mo sala ngo po simba mo mona ka ba kanai et ça les manango. Mokili pesa borana asko wana bemiza borana umoto mutakomele quoi compositeur auteur compositeur ngai ba parole bimina katana ndimite za yo te za ngai eza ngati ndenge nini malgré que maloba tout oloba lelo eyemba manango ba lwambo ba yemba banene lelo tokomaka ko modifier elo wa sika ya kolobizala ate c'est ba otu ba bimisana za bi wakala na la biteke za yakala na bi maloba ezala ngo yakala maloba nyonso maloba déjà ya sigezati bo maloba liloba nini ya sika yo yebi moni no yebi ya misika exactement à part ba Facebook na ba WhatsApp na ba Instagram etc. Merci vraiment d'avoir laissé ma casse Koyoka Augustin BDF président Steve Mboui le millionnaire bato soutenir bangoye les millionnaires la pêche mbote donc on a président Horizon 23 donc on a président il y a Horizon 23 on a charge les millionnaires OK également na AfriProd donc ba oyo bazo la musaba jeune tala donc mamusani na kacha donc to comme déjà moi na suka mais bato esingai soko kutano Augustin kozangisa ke sorti ba fiche ne zala lobia etambula na ba réseaux sociaux fort. OK. Parce que on va ça la bino zaba pour ça la musique la mère ne ba comment soutenir bino la chaîne beaucoup tellement na ba mère comment OK on vit vraiment moi ba mkolo wane sande ba keso ba twatindela kinga na robala sango soki temina robala sango na ba réseaux sociaux na sa retour ba bi tunelanga Augustin BDF pour na nini bino ba jet pour na osala carrière bien faut osa na mère moro boye to soit to sa na nzela moro boye pour que le hotelema ba bi swatema oboko mana ngo sa ba mère bozala bongo te abi ba jeune bosala le hotel ni te osala musique mais otama na mitu ka kanda on a parlé kanda on va pas comme casse est-ce que yo attaque jeune est-ce que o balobi wana Isa solo to lokuta on a solo on lobi so que pesa lokuta o démontrer pe on est apona ngai to pona ba jeune pona ba jeune nyonso mais so tellement que na yambi yo on représenter ba jeune nyonso tout parce que yo pas aussi non ya mapeka jeune bon na banzele zebele hein banzele zebele ba boulevard Lumumba ba Sendwe ba banzela ba triomphal ba 24 banzele zebele mutunda za na destination na ye soki siko to che par exemple ba jeune moko a vivre na ba maman est-ce que yo tika jeune moko che petit peu na kati c'est que yo maman nous a la raté non linga maman ndenge nini non linga maman ndenge nini tu belo mobe obi te comme le monde internet ouais lelo neto za boy neto sa musique bo mona muto asama muna ye o mona to ko juger peut-être to ko bandolandela te mais ebi na moko ndelo kwa makao asali bo bon oza important eza moko moni nenga sala ngo ke koyoka na mato ya bato o mona
nakolobaka bongo. Augustin BDF to kuma déjà na suka parce que TV zangonga. Eloko nini oyo ba fan na yo, ba mélomane, ba kozela. Bon, ba fan tu as bonne musique. Nazana préparation na projet. Il y a un studio et tout, Kalate Bima. Tout ça clip. Si nous avons songi to bengi ça pour Zala. Ezala bien makasi. Voilà. Donc quand la grande découverte combat titre Zoya, eza kitisa matisanga. Kitisa matisanga. Mimo kendaka. Elo lo bele bambelika yango. Boko c'est le simple té. Faut mettre le mobo o pesaka. Babiloko simple ezali. Merci nini oyo sala ke logo lelo. À la vie, malali pona vie nanga. À la vie, destinée nanga yo. La vie commence dès la conception jusqu'à la mort. Dans la vie, il y a du bien et du mal. En la vie, il y a malheur et bonheur. Misusu na matanga, misusu basali fetio. Misusu babwaki bilei. Misusu balali nzala. Tu vois? Mais continue. Non? Ezaka bolingo te quand même toujours nyonso toujours vivre quoi. Na bolingo pe na kati poto. Boulevard na bi. Sala ngo pe. Boulevard na bi. Voilà, bon wanga na nini. Kikisa matisa. Ouais, kitisa matisa. Eza rumba to, eza bon, eza afrobeat, biso ça musique urbaine banine. Eza rumba te. Malgré que rumba eza origine toko bunga ngote. Yango nde inspira musique o biso to ça lelo. O mona. Eza rumba te, eza ma confidente, ma collabo. Pona ona che mutu bakatango. Nandimi boloko, ezala esa mabele na kosalango. Bolo va pona moi c'est pour salango, loko wimba na vraiment. Bolo va par exemple sur le barane za la appel le couteau. Bolo pona moi c'est ça mabele o salango. Moi je olingo kosalango. Ah, bolo ka ça mabele o sala. Nabi bolingo lo bon mystique te kaka bolo ka sama bele pona mwasi yo kosala e bongo sikoso bakange bakicho na sama bele osali pona mwasi mais ce qui a mabe komi baki na mwasi mozo linga sko makasi par exemple na pese exemple bakangi bakicho na bolo ka sama bele yebisa na ça peut pesa pona yo ozana ba munition te ozana nini te na micho na osali. Voilà, pour l'État, pour l'État, après dire c'est l'État. L'État me doit qu'on s'habitue. Nous t'amène Augustin BDF. C'est un rambo donc il y a tout ça mener sur ma casse de habiter. Sur ça le logo au Koba qui ça parce que tu commis déjà dans on a mon Gilit Moudi dans Senga Sini dans ingénieur de tous les termes t'accompagnera Efra dans la vision est toujours. Merci vraiment ingénieur Gilit, ingénieur Louteti, vous êtes tellement belé. Ingénieur mascotte vous avez tellement belé ba o bazo soutenir na vision nga oyo donc on a mon ingénieur Paul sous baza vraiment tellement belé l'écran wenge bato ba boya nyongo président Chokoro mon grand frère propre Pivet Singole pene maman Jaël donc masananga jika autour du depuis Grèce mon moto pamba. Mais le moment où nous peut-être on que le bas tout pour ça que question te tout côté na jeune biso soka parce que tout chité déjà bon makambo le baiser belé mais dans le baraka moi na profiter quand le baraka tout court il y a le baiser que les lotos sa musique toi na Congo mon photo invité ba polémique surtout na ba jeune talent au moins musique na biso les loti to ko mba l'échec malgré que tout na number 1 on représente biso li banda. Donc parmi les 10 à l'extérieur, il y a Zalara. Fali Poupa Aigle. Il y a Zalara. Tout le monde a Nigeria. Au monde a Boé. La liste peut-être il y a meilleur artiste africain. Bango Bazan 9. 10e Fali. Donc Bango Bazan 9, to 8. Bazo dominer classement ba Nigérien lelo pourquoi pas ba Congolais puis bisanga ba musique ba rema ba sala ba Davido ba Wiz Davido ba Wizkid na ba musique ba Gez ba sala na ba Inosbi ba sala hein ni nesenga poto za na niveau ana
faut tous à la bouille. Vous comprenez? On apprécie qui scène mon acte mon autant que mon na concert ba jeune talent na autant à comboter a invité puis artiste mon sous na talent habité boinde esenga. Tous à la moi ni au mon tout bazan na concert camarade n'est pas posté boté boki na nini obo moni pe nini tondi. Ba Nigérian ba commencer la bon ba tika mamba ba rankino wana o ngane to kana raté barando wana ya kala o izaka kala o wenge BCBG na wenge maison mère les locaux comme bagolo na ba warrior distraction maman na distraction tu comme dia na suka tozaka na moi chez moi tout ça la awa lelo to ki na ba jouer nan a sa fierté na ndenga libana mamba bale na mamba bale na libanda ko za congolais wa sa fierté vraiment libanda mboka Chancel Mbemba ouais nana sa fierté ya musique congolais Fally Ipupa nana sa meilleur chanteur na voix bien na mamba bien le batie que concert était attaque yo obeng sanan meilleur chanteur comment meilleur chanteur ou azana ba voix bien ou azana ba donc voix bien ana ba parole bien bato bana voix bien basé belé ce que c'est là autant exacté moi autant nga bango exacté basé belé ba musicien na mboko bana ba voix bien basé belé ba redi a Messi baza tellement belé lelo album ni nezo dominer na minute quel que soit urbaine quel que soit rumba quel que soit tout ndingo zo mona na ba plateforme ni tout kende ni zo mona album zo dominer to single zo dominer makasi actuellement album il y avait un biso Fally Ipupa sur le marché non Formel 7 tous à peine album il y a jeune frère na biso Gali Garveil tous à peine album il y a Baba Innocent ba misaki moi kala mais eux actuellement on a ebika yangwana Gali Fally on a ebi yangwana pour na minicho to bimaka ba kalatea nani oyo na ba humoriste tout ba comédien entre Sobina Sai entre Sobina Sai ba comédien rôle ba fo ba kitaba misa to bango to baza ban ba kisi likolo na ngo vidéo te na tika ba mibale wana ata ba misa to moko hapo na kama ko ba mibale les deux moko te les deux aka moko kaka mais et bango mibale ba sexa biso moko kaka parce que ba la société de comédien na suka déjà moko ko ngani na choité on a choité voilà merci Ozaki jeune tout ça là toujours côté al saké mututu ala fanatique ya mututu alinga loko mututu alinga ndembo même si président de la République alinga ndembo même si ingénieur Gilit alinga rapidement ko seka ka ndenge zalara merci na confiance pe na fidélité autour pour pesa ngai kanena sakabino to banda rapete komaka na suka plus 243 82 95 77 16 mon numéro contact moi des dédicaces ça fait moi bien ouais mon numéro c'est plus 243 81 570 90 73 moi dédicace moi bouane ça dédicace to ko pesa mbote na Timaya Koko Ipman et puis to pesa mbote na Cédric Kamba Kamuzuma to pesa susu to bosanité mapata ma Sylvie mapata to pesa pe mbote bisika zali c'est belé ata una bossa na ba kombo mususu donc bon comprendre que toujours tout me derrière na suka ngala bino to kutana soki tatanzambe asuki merci bye.